de Dieu to pesi bino lisusu bambote pe kimia bisika nyonso bolandaka biso na chaîne na biso tolobi Sentinelle TV 1. Alors to remercier bino lisusu namoni ntango molayi eleki bozalaki lisusu kolanda biso te na le messager proverbe 30 na émission tolobi face à face mama Benana proverbe suite ya makambo elekaki na mboka na biso ezalaki na on posta bozwa nan ba breaking news ba news à travers le messager mais lelo lisusu Nzambe asungi lisusu biso na ba mituna na bino na ba question na bino wana toza ko approcher mutu na Nzambe proverbe 30 koto meka lisusu ko développer ba situation nyonso oyo ezoleka. Shalom mutu na Nzambe. Shalom mama Bena, shalom bandeko batali. To sepe ko ya mona plateau ngapi na sepe ko zala live na bino na yebe ke za mikolo eleke mo ebele to tikaki na no temps oyo po batu balanda ona no na ba information ko to benga ngo ba breaking news tout mais Nzamba permettre sur lelo to zonga sur face à face proverbe na mama Bena. Alors on a za ko annoncer bandeko na plateau na biso pour na mukona lelo to sepeli na no mutu na Nzambe parce que to yebi ko zali moko zali homme de Dieu le messager oyo ozaka na message na Nzambe e makambo ebele oloba batu bamona yango kokokisama e tosepeli susu na mokona lelo tomeka mpe kodevelope neti na kaye na nga awa tomoni rassemblement bazalaki na baprocédure ya makambo ya mboka mais ti lelo tomoni eza bloqué toza lisusu na sango matanga oyo toperde opposant na biso papa Titi toko lobela on a plateau na biso et puis toko se place sur ya mibale to lobela sur ne mwana seme na yebite comment c'est ça la ndengwana oyo ne mwanda semi oyo ya ba Congo tozomona bande ko bele balobi azobomisa bato na mot d'ordre na ye to yebite soki suki wapi toko mukato iyo kango pepa na yo et ya misato toko linga to lobela diaspora. Et puis yamine tokolinga to lobela bande konabiso oyo bazwami na mboka Congo sur place tokolinga to développer yango. Alors na pesi nano et lobele pa na yo soko koki susu o loba quelque chose pour na bande konyo surtout ba kolanda biso diaspora Afrique partout na Sentinelle TV 1. OK, na éviter dans lobani puisque au lobi to bandana na blocage ya Kabila sur bakor ya basango. Na liwa ya papa Titi wale oui et puis le biso storobe la les mwanda semi et puis to ya kolobela susu ba congolais ya diaspora pe ba congolais ya poto pe ya Kinshasa na robana nanu na oya liboso lobi to lobela sur papa Tshisekedi akufi bakor ya Senko bloqué par Kabila, attitude yaba congolais na Kinshasa ezani. Omoni papa Tshisekedi mutu soka kufi batala susu mabete. Siko tosolo ba cadeau ni na tikeli biso pe loko nini toko profiter na liwana ye. Papa Tshisekedi liwana ye eza bombe atomique atikeli biso ba congolais. Eza bombe. Dona ngongo na kan ya Kabila ba o paniquer, ba o lenga po bazuye bate aux andeni talakaka Tshisekedi akufi le premier le 2 le 3 le 4 batu combien si bakufi masasi boni betami na Kinshasa bakino batomboki c'est-à-dire Tshisekedi cadeau munene atikeli biso na opposition to na Congo ezali bakor oyo ya le 31 décembre babengi ya Saint-Sylvestre mais lokola bakor wana ezana nous mise en application te ezali bloqué par Kabila papa Tshisekedi ayi kokufa et avant kufa a aidé biso Willy Musheki soki Willy Musheni soki Willy nani aza un pygmée azali vice ministre ya Kabila kuna abimisi ba secret mukolo papa Tshisekedi azui avion ya poto ya abimisi ba secret aleki na TV alobi soki Tshisekedi azongi mobimba bakata ye liboko Tshisekedi akeli bela ozonga soute. Voilà ba déclaration na ye. Pourquoi zo ba ndengwana e ko ina mato ya basoute. Ezali bombe o biso fu opposition to biso bata diaspora pe bazana Kinshasa ba profiter. C'est-à-dire
avant Tshisekedi akende na poto, il s'est passé des choses. Ba yibi Tshisekedi des médecins nae, bato baza ko soigner. Ba komi ba ministre ba di bang. C'est-à-dire bato wana baza ko soigner Tshisekedi bazalaki ba trahir Tshisekedi. Tshisekedi azali malade. Tshisekedi azwa ba médecin à long date, bazaka nae batambola kane ba voyager nae. Yo yibi bango, c'est-à-dire komi na carnet de santé à Tshisekedi. Oyebi maladie ni azobela, oyebi ba rendez-vous na nyonso, oyebi nyonso. À part wana, avant bato wana ba longwa, c'est-à-dire il y a eu contact. Contact wana muta favoriser wana. Sami badi banga. Oyo azalaki moko ya ba conseiller ya Tshisekedi. Ayeba Tshisekedi bien. C'est-à-dire Kabila a sali le système kaka ya Mobutu ko détruire. Donc et puis Willy Mouchek alobini sans Tshisekedi rassemblement ezali coquille vide. Donc ba yo boule ke makambo tout ezo sala mapo Tshisekedi ali. Alors pour makamunyo surtout ba rouler peuple ba sala ni wana ba kalki na bango ba lo mala Tshisekedi ba yibi mindanga mi bala Tshisekedi ope baza baluba ba yibi Sami badi banga ope baza muluba likolo ya mbongo likolo ya ba poste ba teki Tshisekedi. Et je crois que avant médecin wana alongwa comme ministre ba pesa ki ekisi ba pesa ki poison a tcheli Tshisekedi to yebite na ndenge nini yango ba koma ki na certitude ya kolobake ndenga ke poto abozonga te, c'est-à-dire nangonga oyo liwa ya Tshisekedi eza maboko Kabila mutabomi Tshisekedi. Alors lokola Kabila mutabomi Tshisekedi peut-être toko tozana ba preuve te, mais ba preuve ya li na vidéo ya Willy Moucheki pe na féliciter ba to bazana Kinshasa de ba ke ko porter plainte. Mais ba salaire parce que justice à Kabila les a acheté na batu oyaye ba osale lo monter. Pour mais maman la internationale. Justice internationale pe mama Congo tozwa résultat te. Donc biso sikoyo population. Ba on va miser la charge. Biso to se prendre en charge parce que tu sais que les biso to se prendre en charge pe article biso ba corps. Alors eloko munene obiso to ko sala ezali biso batoza na poto. Na bato yo bazana rassemblement to sabile o mibale. Tozo saisi corps ya papa Tshisekedi et ko kita Kinshasa te soki ba corps wana ekoti na application te. C'est là. Il faut auto saisir corps à papa Tshisekedi ezonga te ba corps wana. Avant po Tshisekedi akufi pona ba corps. Tshisekedi akufi pona Congo. Alors toko ko kunda Tshisekedi te sans que ba corps ekoti en vigueur. Et il faut yeba Tshisekedi akufi azaki makasi po na 14h ayambaki basango Senko ayambaki 4 totoa zandeko ya Moïse Katumbi azaki makasi na 17h nde ake rendez-vous et pas médecin na 17h22 akufi. C'est-à-dire ezali kumoko dur. Mais toko ko profiter na liwa ya Tshisekedi na ndenge nini to saisir corps ya Tshisekedi basango ba appliquer ba corps wana premier ministre abima mwana Etienne Tshisekedi oyo papa na ya tikaki lokola premier ministre pour ba senga ki Tshisekedi avant qu'on fa présenter premier ministre ça présenter ki ba corps est en vigueur bato yo ba ko bimisa premier ministre ba ko bimisa ye wana nde mto organiser ba Tshisekedi pote soki batiki Sami badi banga nakanya mala bato na to ba organiser ba Tshisekedi et vous allez bombe bato ba ko fait belé pe ba ko ka ko Tshisekedi. Moi je crois que Kabila zolenga conseil pe nazo pese na bato surtout ezali batika accord écoute en vigueur et ba na retravailler pour bato yo premier ministre ba ko bimisa gouvernement ba ko bimisa wana bakunda Tshisekedi et go pesa calme na mboka pe Tshisekedi okena kimia sinon et bemba Tshisekedi des bombe pour na Kabila pe bombe pour na biso. Ok, voilà, messager, tu as vu que yo et la radio na ba vérité, makambo e batama e bombama olinga vraiment au rebelle peuple na Zambie pour ba yebango. Ya solo peuple pe bazolanda biso parce que makambo tozo telemelango mingi na ba média na makambo ebele, makambo eza ya ba trahison. Nde tozo mona ngo. Tozo mona ndengo to loba wana ke azalaki trahi par ba médecin parce que quand on voit le médecin, tozo mona santé ya mutu parce que santé ya mutu eza na maboko ya médecin. Alors, tant que vous avez un médecin, ou un soignant, ils ont trahison, ils ont fait c'est que na kata libala soki bazoluka mobile bazou été bakoluka mwasi so bazou mwasi te bakoluka bana
tout le monde a un millier de musiciens. Musiciens pour dominer, à détruire musiciens mususu, à oluka, à zoaraka, moi si nae. Nous sommes là pour détruire et pour dominer. Donc on a ba milliers nous surtout moi pe na ba politique nous surtout ndengwana. Alors babilo comme ça tout télé mélandé yangwana mais tu veux que trahison déjà et kotaki déjà. Bon bandai pe ko lobelango mais ndenge to bandai ko lobake laissons le temps au temps parce que tant bozo beta c'était que bato bozo ke na bango baza bato so bazo yokate. Mais tala suka ndenge to ko komela biso pona nini ben filtré makambo belé bakotaki na kati. Maintenant deuxième oyo ko sunga biso proverbe. Maintenant na blocage oyo salami parce que jusqu'à maintenant Congo eza ya ko telema. Eza ko zonga simate, eza pe ko avancer te et telemi. Na blocage oyo to sala skonde ni to sa sorti na ngo ndenge nini. Maintenant c'est un peu cette réponse. Blocage oyo salami tu sais que écoute bembele na ne komi Kinshasa te Kabila na milice na eba oboma bato na matanga na éviter pour quelle raison. Et puis alors on sous na obakisa rassemblement ba ke ba po Kabila aboluka a europé sa médaille ba Tshisekedi ba permettre le konate Kabila za sous président Congo te parce que ba Kabila za sous ba mais la champagne a un problème te Kabila za sous président Congo te ba corps comme ça Kabila écoutez comme ça Kabila président protocolaire ya Congo ezali oyo yé azo compliqué donc azana droit mon côté a europé sa Tshisekedi ala tisaye médaille ala tsebo soki ezana bateau bakoko décorer Tshisekedi eza basango soki ezana décoration nyonso pona musala Tshisekedi asala ba pesa mo basango ba ola Tshisekedi Kabila aya wana te atika royate po bakutana na Tshisekedi te na bomo ya Tshisekedi na kufa ne pe akoya kozwa action te eza ebemba papa wemba te eza ebemba ba musicien te oye azaka président ba musicien innovant na bango eza ebembe il y a un homme qui a combattu pour le peuple. Azali un défenseur du peuple. Parce que Mose Kabila Bobenga qui est soldat du peuple, Tshisekedi na siège na bango idée comment le peuple d'abord. Donc combat il y a plus de 35 ans à combat et ça dit pour nous défendre le peuple. Bien qu'il y ait eu des erreurs, bien qu'il y ait eu des choses que nous n'avons pas acceptées, mais en objectif na ezaki ko défendre le peuple ko tia un état de droit pour citoyens congolais à se retrouver. Alors, tu peux permettre en côté sous forme nyonso Kabila ya na matanga wana. Awazala bienvenue ba permettre pété Willy Mushiki na badi bangaba ya dae ba mo ba bike ba royate. Et puis batonyo surtout wana oyo ba trahisa Tshisekedi mutu moko te aya. Soki ba kundie, soki mutu okeno tubela na cimetière na ye, ba keno tubela mena ndenge ebemba Tshisekedi okoma na Kinshasa, nande ba ke kundango ba meka ko accepter te Kabila ya kotika bouquet de fleurs toi ya ko décorer yete soki décoration ya li basango bato bazo sala neni dialogue bazo sala ke réconciliation ko bazali ke ba sangisa ki bango parce que Kabila za Tshisekedi za solola na ba médiateur za ba sango tika sona Kabila te parce que Kabila pesa na numéro na téléphone Tshisekedi aboya ko solola nae donc to boyi ke na bemba Tshisekedi Kabila a fleur et vous allez humilier biso et vous allez insulte. Voilà. Maintenant to kitina deuxième le messager parce que y a des cas où tu kolobake makamande to telemela ibonga mutu ye moko nzambe moko alongolie mais to zomona bato so bazo longola bato so na vimbango papa on bato monango bato ebele to monango mais Kabila bomi trop papa wemba yem tabomaye King Kester yem tabomaye aboma mwanda nsendo mwana nsimba wa utako kufa opozana mwandu nsimba abomaki abomi ba zaidi ngo abomi batebele do ye mutu abomaka Kabila kundi batebele siko ekomi ngonga biso pe futo kundai siko mutu na musupende komoko alobaki abengi mwandu nsimba de komoko autobenga sabi mama tolingi to sona problème na okande bondo so abike soki pe bango bandai ko doser parce que papa Tshisekedi mutu bandai ko doser bango pour moi ba mata ezate yango siko kwa ye akufi bango siko ba osala révolution koleka oyo papa Tshisekedi kasi erreur Kabila za osala kasi so abomi Tshisekedi et osala koki vida bosani ke Tshisekedi azali ko doser ba jeune Tshisekedi azali ko doser ba jeune mais lokola Tshisekedi akufi oyebi na zaki étonné na moni papa moko eza na YouTube auti côté ansele aye na adresse na ye na kombo bana ne alobi ngana ye kokufa nanga bana nanga bango yo Félix atika nini ko surveiller bango ngana kufi
parce que ndenge na yebo na osala ba acte of ba bomanga omoni lelo oyo na yebite so papa ngwa sa kufi parce que ba bi lelo lobi mutu moko akufa ki pe ba beta masasi peuple a ko se révolter ba soda kabila ba ko mokote. OK, voilà, peuple est mis en charge makambo ekoleka yango biso bato mabolongo mutu na mutasa la part na to ko tiko na deuxième question mutu na Nzambe to moni mot d'ordre o ebimaki na mais c'est ne mwana semi sikoyo esuki wapi mot d'ordre wana esuki wapi po bino bato bopesa na biso ba information bamususu balobi non ezali baje bazosala bamususu balobi non aza na ye mutu akote kuna mais alingi kaka bomisa bato ndenge bazo continuer toujours ko bomisa peuple congolais o aza na innocent azoli ata azokufa na nzala. Omoni ne mwanda seni azali un collabo un traître parce que na ngonga oyo lobby déjà babomisi 10 personnes à Kimpese. Ce qui a lancé mot d'ordre wana meza solo pour nani kazo inquiéter Kabila te azo inquiéter Kabila te pour ni Kabila tindi ba soda ba bomete mais azo boma ba innocent donc ezali jie ya Kabila nani mwana nsemi parce que Kabila souci ne alagi nini et ali que atia ba tension de feu parce que yemo bazaka chef ya ba M23 chef à ba groupe armé appelisi déjà moto na Kivu appelisi moto na Katanga ba abimisi Gédéon wazaki prisonnier un assassin abimisi pour batia mobulu na Katanga batia mobulu na ba Congo. Donc ne mwana nsendi azali partenaire à Kabila bafuti mbongo bazo protéger atia trouble côté ya ba Congo abomisa batunde amisa na bomisa bato po Kabila soit prétexte na ko organiser l'élection te na ba Congo trouble yali na Kisangani trouble yali na Katanga trouble yali na Est à Congo trouble yali bino bo monaki le 19 décembre jour oyo mandat ya Kabila silaki abimisa ba soda monde entier ba ville nyonso to minene ya Congo ba soda ba ragi lelo oyo ba soda na bazo mona suke na Est à Congo a relancé ba M23 na lokuta wapi ba soda oyo abimisa ki pour ba boma peuple congolais quand il s'agit à protéger mboka à protéger mboka te mais yemoko azali ko tia ba groupe wana pour na tia insécurité c'est-à-dire ne mwanda seni il faut pas Congolais ba bomaye ba maîtriser parce que aza ko jouer rôle à Kabila azo jouer jeu à Kabila azali partenaire à Kabila donc c'est pas un révolutionnaire aza muto lukuta batutu ba yebiye mikolo uta ekoleka awa aza muto liboso akende ko sala vidéo ba pesa Kabila 3 ans et lele oyo ayeko lo ba Kabila aza rwandais ezali kambo sikate batutu ba yebi ke Kabila rwandais ye mo pe Kabila yebi ke rwandais ezali ko sikate mais soki makambo ya za ko lobezaki ya solo meto yoki ba ke obomaye. Pourquoi Franck Diongo est en prison? Pourquoi Bato Belé est en prison? Parce que Bazo Diongo Badiomi Dionga parce que Bazo tia Kabila panzi likolo. Alors ne moi nansem le go lazali pion Kabila azali partenaire Kabila azana kimia bake ba bomi bazo ba olandaye yi azani na kimia abali prophétesse naye azo sale kobo naye azo milamakila bataza malam donc peuple congolais biso moto s'occuper naye ezali événement yango pe na linga ko lo parce que ko lo bani pour na peuple congolais parce que ba peuple belé to yebi ke na ba vidéo des les kaboé et belé ba kofinga et belé ba koloba et belé ba parce que peuple congolais a une émotion et puis ça na carence ya ba leader ba luka ba leader o ba ko kolanda et puis ba yebi ndeni ya ko ba ko sala ba analyse ke ba yeba ke makambo eza lukuta makambo eza do ba za ba to ba émotion o ba ndima ka facile o ba séduire ka bango facile termination autour le baron a vu peuple congolais biso bato na diaspora toza na attitude à rozwa na olobango na fin mission bato baza na Kinshasa baza na attitude à rozwa ngonga ngoyo papa Tshisekedi atikeli biso grand bombe to bande to sala lango poto benga na Kabila moni soulèvement populaire o banda na ebembe oyo to bengani ba Rwandais pe masolo sili ils ont dépendre kana détermination bato bazo na Kinshasa parce que na ko ndimate ke mutu akufi mutu wana pe akufi aza mukonzi munene drapeau za Berne c'est-à-dire drapeau en Berne c'est-à-dire drapeau faux en katikati basali ba décrétata de nationalité mais ba musicien o ba kufa ki to ça contre bangote tant ba kufi ba moko RTNC alerté ba chaîne nyo surtout alerté ba kitisi ba drapeau ba bani matanga mais les autres omona ba to bazana ba ona matanga na permanence bonge boka ba gaz lacrymogène pour nini bokobeta ba masasi pour nini donc congolais futoye ba to za sous occupation Kabila za Rwandais, Bisengeman za Rwandais, Robert za Rwandais, Batouana ba yeko assujettir biso,
babomi biso bato ebele ba leader na biso ebele ngonga ngo to telema to sila na bango parce que soto sala yango te prochain bébé bozala yo ekozala nga to ekozala ndeko ozolanda nga na internet sikoto na TV. Ok, voilà. Na koluka kotuna etake musai na nzambe message ni nango pe parce que na tant to kende basai na nzambe de bayaka na message tango mboka eza na mbulunga na makambo se kotambula te to mona ona ba Eli to mona ona ba David mais basai na nzambe ebele tozomona bazaka ya okanga munoko bamusu peut-être tozomona bango te bazosala musala na se etake mutu na nzambe message nini okoyebisa pe basai na nzambe bana na nzambe parce que mabele eza oyo nzambe apesi biso meme banganga meme banani na suka toyoka bango pe balobaka nzambe po bayebi ke mage bakisi na bango mage makambo nyonso tu nzambe nde aza na contrôle ya nyonso. Mais ngai nazole nalekaka chaque jour nasalaka vidéo ba vidéo nanga nasalaka eza na caractère mibale moko eza na caractère religieux mosusu ezali éveil patriotique na kati éveil patriotique tozoyebisa bato ke Moïse ayebisaki baégyptien bana Cana bana Israël les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus et Moïse akotisaki bana Israël na Cana te ezali bongo Josué moto akotisaki bana Moïse na bana Israël na Cana papa Tshisekedi akufi Josué ezali nga Josué ezali yo Josué ezali Félix Tshisekedi Josué ezali Kabound Josué ezali ba oyo surtout bazala bongo na rassemblement alors biso ba congolais il faut toyeba ke Congo ezali héritage nzamba pesa na ba congolais amen nzamba pesa na ba rwandais et puis na mboka na biso même na histoire mboka na biso totikala kozala na batuti te totikala kozala na banyamulenge te batuti bazala jamais ba congolais alors ba oyo bazoya na mboka na biso kozwa nationalité na biso na koboma biso na kobota so mabele po basala nani pays de Tutiland ou bien basala Grand Kivu ou bien basala pays de Kivu pays de Grand Lac ezali bandoto na bango ekolate lambate soki biso ba congolais to se ressaisir to sangani liwa oyo loka likoso esangisa biso liwa oyo loka mibale to cotiser liwa oyo loka misato to rejoindre ba groupe ya ba leader netinga la lansaki Front pour la libération totale du Congo merci na bato tout bazo s'enregistrer soki to s'enregistrer to komi na bato au moins ndenge ngwanda zo contrôler apareko so nga na maturu kwa bato ndenge wana na sa révolution pe na boto la mboka yango moni na mona ke ngwanda azali na pese na merci parce que balandaki mission na tongo basali pe message ya condoléances pour Tshisekedi mais sikoyo ngwanda ngonga ngwa se réconcilier ba congolais a libérer mboka pour soit libérer mboka te prochain liwa et aux alaye yango to sengi na ba congolais bo rejoindre ba groupe ya bato bazo raisonner pour na ko libérer mboka tout ça sous natanga ba distraction te ba discussion te ko finga na te mais ya ko sangana pour te obuter et menemi de dehors ezalaki message na zaki ko pesa pona na diaspora na ina nyata la place wana ndengo lobby parce que peuple congolais ça na manque ya leader yango na te ba leader bazali bazali expliquer yo ba leader bali toza na bato ebele baza envoûté moto aza net ngavement lelo moto asambela na église catholique moto asambela na kimbangisi moto alanda ngwana aza envoûté parce que pour ça les 10 ans ayela no ba discours papa Tshisekedi de moi affronter ti ali biso accord so ko yebisa ngwana élection donc moto azolanda moto aza na solution te siko lelo oyo ngwanda Tshisekedi aza okotele mbongo mingi na YouTube siko okritiquer suna po Tshisekedi et faut zapper ka pa ngwanda te proverbe po to zapper na ba parti mususu po ba mususu ba o tozo luka pouvoir te tozo luka ba poste te siko mutu tango yo sali oza na parti moko boy tango mutu za na parti ezani ba luka pouvoir te parti nyonso to ekenda po zo pouvoir mais pourquoi ba to mususu na minoko la bango te tozo luka ba poste te to luka nyonso to na eza lukuta na kata minoko parce que peuple congolais siko azoye baté ni na kosa parce que mbisi landaka place ma etiolaka mais siko soki toza na ba leader malamu peuple pe akolanda ndenge lo pe ba musu bazala bango envoûté oui c'est vrai yango siko net ndenge musu ba tunaki initiative yo zui ba musu oto pesa mbongo oto sala boy na yebi na ngo toza na posa mbongo te mutu na mutu asa enregistrer na plateforme na ye simane bo contrôler mbongo bo tia so bo pesi mbongo bi pesa bo ye ba contrôler ngo te mais so za membre net ya Front pour la libération totale du Congo oye ba vision le otia mbongo ye ba ndenge nini mbongo ekoti basana ngoni mais so ko pesi mbongo bi pesela ezali mbongo oya kolela so ba yibi mbongo ba le mbongo avant to pesa mbongo to s'enregistrer to ye ba vision pe to ye ba ndenge nini to kotia mais
il faut Congolais partout à Zali à cotiser même na 1 euro na ye, il livre parce que bitumbo to kenango to na posambo. En tout cas, les félicitations tous ko se planons pour la initiative ya malam na landa qui ndekuna so les airs et les airs aloba